Voilà, merci na Papi Gento le la vie pour l'antenne à na Kinshasa. Toza na lemba terminus place famille au babungsaki mwana bango a kufaki na courant. Toza na mama a lo bambotema. Kombo nani? Kombo na mama Dede Nsambu Imbeni. Ozana nani? Naza mama ya mwana wa kufaki. Nazo senga na président de la République. Ata dans la situation OEP première dame de la République maman Denise. Hier à la fondation na maman Denise wa sungaka babula. Et les cas non ndeni bande non ndeni. Et bandaki mwana bandaki kolanda moyibi. Pe azolanda na tunnel akoi na tunnel a glissé makolo na na kati ya terrassé. Makolo na kati ya terrassé asinga telema asimbi longette. Ya ni asimbi ni iloko antivol ya climatiseur ancien modèle. Ara simbi on gangi pe mama na kanga ngana bandai kolanda na sima kwa zonga. Nazolanda petit frère na ya azaki na mwana oncle na ya nga simba ya gangi mama na kangami. Ngabi ko simba ete ya kangami. Ndena ebisi mwana na ko simba te yesa kangami. Na ye na bengi petit frère aye na nzeta fa bengi kabwe akwe da partir wana liwa ezwaki wana laki ko benga na souci tu eza na pembe na so na coin ba ye ba tie tester amiki oh eza na courant ba singa mama wela na santé antivol wana ezaki na libanda na balabala eza pe libanda na tinel suko ke na tinel o mona ngo pour papa Eliezer ayaki kosala émission awa yeba TV pe basalaki émission donc siko nazo comprendre te famille wana bazoninga ko soit charge na bango te famille lobula to botune baonte pourquoi otia courant na antivolo eza na parquet tuna ki bango liboso balwanga na ki yango après SNL ayeko déclarer que courant ezala ki pe courant eza ya bango te courant na bango eza o elekaka na balabala mais o eza ya lupango eza susu ya SNL te eza ya bango nde bayaki kondima bandimi ki bakunda banda wana ça fait 3 mois ngo donc depuis année passée na 10e mois le 24 10e mois ti siko bazozwa solution te solution ezate bazoloba pelo ndenge mama uti koloba nde botamboli ti na ba justice nde bo moni justice la nde makambo ndenge corruption eza corruption ezalaki na ebande mais na tripe ya lemba corruption ezate bango nde bango balongolaki kaka bakie nango na 4e rang na 4e rang nde kuna nde place bakende kofuta bakanyaka na bango kuna na 4e rang po dossier sa nini evanda bafina dossier biso moto sa po bande koloba na biso ba injure ke bakolemba bakokunda bango moko baza babola est-ce que bakunda mutu na $4,000 siko lelo nde to komi boy est-ce que 4,000 wana ekoka isusu na kokunda mwa ekoka isusu te na za na mbongo te famille pe babola ya muta soutenir nga ye pe aza pe veuve kolanga aza pe na mbongo te da bazo seka ekomi licholi ya koseka na baba to vanda lisusu te siko bato quartier pe ba lo belo te par rapport à acte le kai ba ata mutu ma côté la bino azate bata quartier bazo loba le chef du quartier chef du riz na chef du riz akajeki ba kenda ke pa na bango solution ezate baloba iloko te moi ba ndima kaka toko ya kokunda mais ba ya kate ata ko participer nde tozo vanda banzala nde tozo la na se ata ko soutenir ke na matanga iloko moko te famille lobula bazo sala iloko moko te bazoloba eloko mote comme no sujet ya licholi ba camarade ya mwana ana bazoya donc bazofinga biso koloba mabeko bamba mabanga donc toza leste moi to yebisa bokende kuna kote mwana kufele boke kosala ba désordre kuna ba oya kaka awa bozosala ni siko to sala justice biso moko bato biso moto ba sala justice to linga wote to tikaki na maboko ya l'état justice à l'état ya mboka o esa état likambo so besoin na bino vraiment ezani na mama besoin na nga eza bakunda mwana besoin na nga o naza nango bakunda mwana ana bakunda siko lo wa famille wana ezo ko kozwa en charge te
bozo senga lisungi na leta bozo senga lisungi même na première dame même na président de la république muto aza mutema mawa asunga ngai bakunda mwana wana po esina lembi naza suna makoki te o nazaki na ngoya mukie esili na kokota kana ba bureau kota ke na cour de cassation zonga boy kende boy futa ba avocat dans mbongo esili naza susu ne loko te naza pesu na bana bazotanga dans moi écoute te o alandi bazo akoti 6e mbongo kuta futela ta minerva ezati mwana zana âge avec la 20 ans. Donc l'année passée, avec ces 20 ans, l'année passée. Avec ces 20 années passées, dans bon coup de zate, bah nous coup de sous bazo tangate, dans moi été ponga maman na kenda ko luka, na kenda bureau la police na ke kotia présence mais ko moi na ke musala ezate. Ok, merci na bandeko bozolanda biso na tolobe la vie partout dans le monde. Famille oyo bauto bungisa mwana ya 20 ans kangama na courant depuis année passée n'est pas ba voisin, c'est-à-dire ande Rolanda Moibi akwei asembi bantivol ya split ne akangamaki. Alors bango bazoko kwa kozwa en charge te ba comité na justice mais solution ezate on ba leli lisungi vraiment soki oza mutema mawa mais quand un peu contacter tout le la vie contribution na et au sala bien pour que corps et oumeli combien de temps na mort sur les 24 heures coxi 4 mois donc 4 mois c'est-à-dire corps et oumeli na mort et ça la 4 mois donc nous en a besoin vraiment de soumis contacter tout le la vie lobby tout monde a solution vraiment pour que nzamba opambola soko sali bolamwa. En tout cas merci maman. Merci papa na ndenge boyo kotalanga boyo ko visitenga donc na sengi merci nazo senga kaka bato mutema mawa o bazana lisungi ba kosunganga naza na possibilité. Voilà merci. Hello. OK. Mbote maman. Mbote mwana ngai. Maman problème ni nezoleka awa. Maman, problème est awa lelo yo tuza soki les 16 surtout comme les 24 mwana akufaki na courant électrocuté na ba voisin na biso na coin famille Lubula mwana akende kokweya wana mama soki na bani koloba epesa nga motema pasi famille wana balingi kokundela biso mwana te akufaki pai na bango mwana ezali SNL te conseiller juridique ya SNL asi apesi mikanda na parquet bayaki kosala enquête batali bazwaki ba photo courant wana ezali bango bato batiaki yango mais batambusi biso pendant 3 mois soki combien de jours to komi lelo mwana za na morgue balingi kokunda mwana te na parquet commune atindi mukanda la police atindi mukanda na commune atindi na parquet to koma na parquet to ke ngosamba avocat na bango ayi kolongola dossier akenda ngona 4e rue to komi ko yenga to lukaka ba dossier tito ke ko zwa ba avocat baki ko landela biso poto zwa dossier wana mama izalaki passe na 4e minute to mona dossier te tito komaki na cour de cassation peja yambi biso kitoko ayambaki biso malamu tata Boboto atindi biso na magistrat moko alobi kende boye ba convoqué magistrat wana yeko boya na ye alobi na yebi dossier oyo te sima nango batsengi keza epa ya procureur babengi nazoyiba yango te botindelanga na WhatsApp boye na boye magistrat wana siliki alobi bon nazotinda avocat kuna nde atindaki avocat bakei bamoni dossier effectivement ezalaki na bureau na ye pendant 2 mois tito komi décembre nde baye kotinda ngo comment yo longola dossier yo avocat yo longola dossier na tripe oya nango na 4e mairie basali atako samba mokolo moko te bango mibale na famille oyo
avocat iko longola dossier akena ngokuna pona nini pona kofuta kanyaka po biso to yebana kite bango bazalaki ya koyebana justice ya mboko ezali wapi justice ya mboko yo oyo président de la république azo loba butu moi batu bazo salela yango te totamboli kamwa mbongo tozaki nango tokunda mwana ta biso moko esili na kosila justice ezate na mboko yo ti na cour de cassation ba lobby na procureur wana zongi sa dossier wana dans l'immédiat na tripe ya lemba ezonga kuna comment olongoli yango kuna eya na 4e rue nde zongaki avant ba Noël ezongi sikoyo na après Noël balobi to sali comment on appelle ça nini courtoisie ne basala courtoisie routière mikolo ba osambisa te ti ba le 10 après le 17 ba yeko sambisa to bandaki na janvier tant to komi kuna magistrat ayambi basambi bandimi mwana kufaki pa na bango ya solo mais loko ni les ozanga po bokunda mwana magistrat wana lobi boyaki ko botola nga dossier wa bokena mona 4e mai mais lelo ezongelinga na maboko pona nini bosala bokunda mwana wana boye ti lelo mais avant ça bango famille Lubula nazo répéter bavandi saka biso ke otozo pesa bino 2000 wana ti lelo emona na kate to vandi to zeli tozongi su na parquet kozonga tozonga na parquet po bakangaki mwana na bango ene na bango yatikala na lupango tokanisaki ye ba yo kozwa na mandat d'amener ake na parquet to komi na parquet laki 2 jours balobi ote to lukambo to kunda mwana to yebike akufaki pa na biso to kunda mwana to yokana na famille wana magistrat to kende to yokana magistrat yebisi ba mbala liboso bolobaki ke bokende ko yokana mais boyokana kite siko bozo kende boyokana bien to yeko zonga ba bimisi pe mutu na bango to yawa maman o tozo kende so 3e semaine bavandi biso lundi bavocat na biso bazongaki na parquet le vendredi passé bazongaki na parquet kozonga bazongaki balobi ti lelo bazosala eloko moko te nde lundi bakonvokaki bango bakenda bavocat na biso tokendeki te magistrat atuni bango comment bozosala famille oboye na pesi bino bosala makambo bino bozosala te sikoyo ozalaki bakanga bino ou bien ba nyonga bino soki ndenge nini sima nango boyebake justice boy dans la situation tozana ti lelo suite moko te ndenge nazoloba nga mama na yo suite moko te on azolela na belelaki na yeba TV to beleli na papa Eliezer oyo président tala likamoyo biso to kozwa mbongo na wapi na morgue ya Bobila Dawa 15 000 par jour lelo to comme so 40e jour ils a plus de 900 et kokoma $1000 tozana mbongo wana toko futa ngwa 1 million so 800 1 million 900 toko futa ngo ndenge nini toko zwa ngo wapi awa tala sika tozola na se bango bazola kuna na ndako na bango ngau tuna lobaki na longo na matanga ngo na ke na ngo tune para bango nazo kokate nga na tika ndako na ngai na yawa po leki na nga vanda ye moko nasala ndenge nini nakobelela mutamu te mama wa président mama na biso mama Nyakiero naleli nakomona solution te solution uta wapi yango na bengaki bino boya kotala biso de sika tolalaka boye penza leki nanga mobali akufa aza veuve atikali na bana 5 siko moko wana kufi ya liboso 20 ans azwi pe diplôme d'état na ye alingo kota université
famille tala na to yebani na bango malamu to lobaki to solo la bien mais bazolinga ko solo la te famille no bula motema mabe liboso avoka na bango kosi bango ke akufaki na courante ba yebi na motema na bango avoka wana le bango $2000 batindaki na kofuta bakanyaka mama 2000 wana ezomona na ti siko mwana na biso bakuna ye ndenge nini mama bosalisa biso bandeko na ngai nakolela pasi na motema famille bubula tokende mpe botala esika mwana kufelaki esika kweyaki na ndenge batiaki courant na bantivole na bango wana batiaka bato balengaka wana so bayebaki balingaki bakomaki attention ne touchez pas basala te tosala boni voilà abimelaki awa azolanda sikoyo po awa porte eza te oyo tinet lelo abimi azolanda mama na ye azotokise zonga azokata lelo kasi na beta ye moyibi ali azokende bango mpe bazolanda ye otuna azotima mbangu akomi awa omoni asieti awa kwei na terase sika asimbi boye po atele makolo sika na kati ya mai ndenge asimbi boye akangami akangi mama nakangami na kuwa ezalaki place oyo mbula ebetei te asieti boye naolanda moto asieti akwei makolo na terase sikoya osinga babemela sikanda akangi oyo po atelema asimbi oyo atelema akangami akangi mama nakangami na courant akangi wana yaya sikoya banda koya na leki na ye na mwana leki na ye ya mobali azoya siko azoya mbango po asimbe yayebise kosimba te akini mbango abengi mwana ndenge akweyaki nande batombole eza na mwa liboso batielaka omoni singa wana oya rouge yango nde babendela courant ntango bamoni mwana akangami esali deja sina mabe bakekata courant na kati RVC te mais lero bayaki okata pe oyo lero bayaki okata oyo nzambe alakisiki botika ndambo omoni ndambo yango yango emonani yango bref kasi bakaespe bayaka bateste courant ezali la police eyaki ese courant ezali wana na bakati te bango maison eza liboso babuka ngo butu bakimisa mwa biloko ezali na kati donc po RVC te ti lelo mpe tikalaka polele bakanga te bakimisa biloko nyonso na kati ya maison wana alors tolobela vi eyoki bino donc c'est-à-dire bozwaka réponse bozwa suite ok